Africa 21 TV, un nouveau monde. Soki to monanité, le bal tozali na ba recherche parce que émission na biso pe to sala ka yango na nzela ya ba recherche. Et tango to monanaka kaka soki likambo ya sika ezali lokola bomoni ndeko na biso afandi pembeni na biso awa azali moko ya ba invité oyo toko invitaka ye tango nyoso na kati na plateau na biso po ete aya kopesa un plus ya connaissance oyo ye ayebi na makambo oyo tozali na yango ya libération ya Afrika pe ya mboka na biso Congo. Tokopesa ye mbote sans plus tarder po ete bino bo découvrir ba enano balanda ete bakoka ko découvrir ye biso ba eto mesana kolanda ye to continuer kolanda ye pe to profiter na oyo ye amemeli biso mokomwa lelo mbote koko ne bomba vala. Ingeta pote to pesa ba tata na ba mamba o ba kolanda biso mbote to ke na cri de guerre na biso ezali cri de libération to lobika ka ete mfumu kimbangu yala ke yala mfumu kimbangu yala ke yala Fumu Kimbangu, yala ke yala, yala ke yala, yala ke yala, munza ya mvimba. Bisoana nembumba vala, tobotami na mama masanga vala, pe na tata nlandu mabiala. Donc nazali moko ya représentant ya BBMK Afilika. Dotoye kopesa kaka bwana pe mayele kati na plateau na biso analyse esika batu ya bwania bakolanda kabiso ingeta. Merci beaucoup, j'espère que bolandi ndeko na biso nembumba vala et bipai bozali bozala connecté, branché pour être toko solo la na bozindo nyoso masolo na biso ya lelo toko solo la yango na bozindo nyoso parce que tango koko ne mumba vala bengi biso alobi makambo ezali ebele ya minene oyo toko kiko solo la yango tolobi bozala connecté, branché yo mutozali na musika yo mutozali na pembeni yo mutomoni ete connaissance ezali bwanya to mayele ezali poete oya kokabola yango na bandeko to bandeko na yo ba congolais bandeko na yo ba africain benga biso na numéro na biso plus 27 73 110 48 61 to bandeli yango lisusu plus 27 73 110 48 61 wana ezali numéro na biso makambo oyo tokosolola awa soki yo omoni ete ezali ya lokuta benga biso plein na yo par rapport ya sujet to maïto koloba awa soki pe omoni ozali na connaissance ya un plus koleka oyo ndeko na biso akobimisa awa benga biso na numéro na biso okoki koleka en direct ozala na poto ozala wapi tokoki kosala na yo émission po ete o transmettre connaissance oyo ozali na yango toleki mbala moko epai ya koko nemumba vala koko bato bauti kolanda yo ba téléspectateur ba benga ki pe biso balobi papa lobela boni ndeko na biso oyo tokolandaka ye tango nyonso na plateau na yo oyo alobelaka biso makambo ya BBMK na mokuse pesa biso na nosango ya BBMK ba difficulté nini bozali kokutana na yango pe démarche na bino oyo bozali kosala eza kokende ndenge nini poete et accomplir vision na bino oyo bozali na yango ingeta topesi batata na ba mama ba yenge na bango parce que biso tozali bato ya yenge bato ya kimia bato ya elonga bato ya bwana pe mayele donc topesi bino ba yenge na bino ete bola na biso ezali penza lelo opesi mbwa aboyi donc yeke koti kati na mokili bu yeke koti kati na mokili parce que elobamaka déjà kati na BBMK ete ya solo mokili ekobeba mokili ekosambwa bana bilaka bobongama parce que diaspora congolaise surtout bokozonga na mboka ya Congo mabela bankoko na bino mokili tango ekoningana alors bino bozala pre bo milengele tata Kimbangu ayeko talisa makambo nde pa ya tinu Congo tuzola na sakibanza ngiangalele. Donc santé ya BBMK ezali penda yenge mingi misala ezali kosalema biso tokolobaka mpe tozali kosala tosuka kaka na malobate maloba nyonso to esengeli za la compagnie na misala et misala ezali komona na 5 sur 5 misala ezali kosala ma impeccable et tata Kimbangu kutalobi ya solo na misala déjà bo kokisi déjà 100% ezali déjà na ngambo na bino donc tala makambo ezali kosalama ezali pla makambo yesengo na ba oyo bazali komona na musika bazali ko comprendre que ya solo Congo ya sika ezali koya Congo ya sika ezali koya mfumu Congo ya sika ezali koya bana ya bilaka tozaki na posa bana ya bilaka oyo bino bolobaka
ezali bana ya bilaka oyo tata Kimbangu aloba na prophétie na ye, parce que il faut toyeba yango tango tozoloba bana ya bilaka, terme ya bana ya bilaka ezali terme oyo ewuti na kati ya prophétie ya tata Kimbangu. E bana ya bilaka oyo bino bolobaka ezali bana ya bilaka oyo tata Kimbangu alobaki na prophétie na ye, ou bien ezali bana ya bilaka oyo peut-être bino moko bo créer idéologie na bino, bo zui phrase wana bo s'accaparer peut-être na phrase wana pe bo sala pe identité na bino moko bo ya bana bilaka. Te omoni bana bilaka ezakaka moko, sauf que les fraudeurs bako zanga kate. Ozo comprendre? Bana bilaka biso nyonso tout toye na idéologie na ya tata Kimbangu. Yende mutu aloba makambo te bana bilaka bakoya kocha makambo nyonso tout en ordre. Mais mingi pe bakoti kat na makambo ya bana bilaka, croyez que basa bana bilaka mais tozoko mona ite solo basako kende nyoka ezali penda yenge te lokola nazoko mona mama Feza, tozoko mona ba tata Ikala, tozoko mona groupe ya mama Feza na basako kende nyoka. Soki makambo boyebi bien te botunaka oliobo kende na désordre ezali penda yenge te. Makambo ezali ko sala mais ezali makambo ya tata Kimbangu. Tata Kimbangu basine na ye ekomona naka epa ya bana na ye. Mais oya bino tozoko mona bozoko kene nyoka tozoko mitune se bozali bana bilaka to bozali bana bilaka te to boyoko cha désordre na kati ya makambo ya bana bilaka. Alors bokeba premier avertissement et suite opesaki oyo toye pona deuxième avertissement bokeba soki makambo bozoko maîtriser yango bien te botika biso tozoko landa instruction ya tata Kimbangu ye moko. Tozoko na instruction ya mutu songolo tompakala te. Tozoko na instruction ya tata Kimbangu ye moko. Soki tata Kimbangu lobi to bokene na Nkamba, toke na Nkamba. Soka lobi bokene na Guadeloupe, toke na Guadeloupe. Soka lobi boya na Afrique du Sud, bakoya pe na Afrique du Sud. Tozoko do nyonso tout tata Kimbangu za koloba yango tozoko landa. Siko isa na groupe moko ya batu, ya ba mama Feza wana, na ba Ikala, baza batu moso pe bota na groupe de prière pa ya Ngwanda, baza ba animatrice kona ya MPR. Ba komi ko memela bato désordre na kati ya bana bilaka. Mais c'est sengote. Matondo mingi to lingi to salana no moi mise au point ya muke koko nembomba vala. Et mama Feza zali moko ya ba invité na biso oyo to yamba na plateau na biso ya les analyses spirituelles. Et tokoloba yango pe ke no azali moko ya baye pe bazwa ba témoignage ya minene na tina ya tata Simo Kimbangu et nini oyo bino bozali ko reprocher na mama Feza na mission na bino oyo bino bozali na yango, nini oyo bokutani na yango na nzela ya mama Feza po ete bo memela mama Feza ba reproche par rapport ya musala oyo pe ye azali ko sala ya éveil de conscience na mboka ya bapa ya esika ye azali. Ingeta ezali kaka mama Feza te, ezali groupe wana ya mama Feza na groupe moko soki ya bana bilaka, mais biso tozoko kipe makambo ya batu te. Batu na batu tata Kimbangu azako inspiré bango na lolenge na ye. Biso tozali bana ya BBMK, tozoko sala misala o tata Kimbangu azako talisa biso tosala. Mais ya oya bango nazoko mona ndire komi jalousie. Tala, mais biso tozoko sala misala tozoko kene na ligne droite. Bino so bozoko kene tengo etali bino. Alo makambo ya bino etali bino bo suki sango epai na bino. Soki bolingo yande pa na biso botala biso, bolanda biso, boya to bozali bana tata moko bana mama moko, alo bolanda lolenge ligne droite ezaleli. Tola na makambo oyo ya tata Kimbangu. Koko nembumba vala jusque là nanu to saisir binote. Ndenge to uti koloba. Mama Feza azali moko ya ba invité oyo bisoto yamba et mama Feza pe azali moko ya ba panzi sango ya éveil de conscience oyo biso nyonso tozali kosala na mboka ya libanda. Boza ko reprocher mama Feza na likambo nini? Bokutana kina ye na nzela nini? Afinga kibino, achola kibino, apamela kibino, ou bien a intercala ki peut-être musala na bino, ou bien ndenge nini batu balandaka biso mingi toza na posa ya koyeba nini oyo mama Feza asali po topesa eta mususu. Ingeta, est-ce que mwana bilaka akofingaka? Soki réellement akutana ki soki na tata Kimbangu ndenga akufaki na yebite soki pe ya solo soki lukuta, est-ce que mwana tata Kimbangu akofingaka? Parce que nazala ba audio na ye na kotindro ba maloba bongo zongisele yango. Est-ce que mama Feza afinga kibino? Ah,
azako ba japa tata zona za scro que tata wana za scro abungi nzela soki mais est-ce que tout ce qu'on comprend est-ce que mama oyo biso moko tozana kati tozoko landa makambo na biso ndenge programme tata kimbangu ezaleli tata tozona na za scro akiko sala nini na Guadeloupe toko tuna na Nkamba toko mais tala utanga ba mama ya boye penza est-ce que mwana tata kimbangu azala kande mwana soko sala likambo na mutu approcher ye mais tozoko mona ezali clair tezali ndenge nini ba ko expliquer yo ezalaka ndengwana mais biso toyo komona te makambo azala na makambo ezala na groupe de prière kunesika babengana ye on dirait yango pesa o même en église kimbangisa alors kible na bato ya ndengwana c'est très dangereux ngala soko avertir no parce que ndenge to soko mona mama na ndenge soko kendele a commis très dangereuse très dangereuse parce que biso makambo na ye to soko occuper yango te makambo oya tataki moko soko loba c'est vrai aloba ngo na solo mais soko soko loba ngo na ndenge ya bien te ezali yengete soko soko loba ngo na ndenge ya ignorance atuna kamituna pote ba ya ndola ye biso tolingi bana oyo ya tataki mbango babenga mi bana bilaka soki likambo ezali bo pousa na to makambo eza boye mais ndenge ndeko mi boy to ko expliquer parce que tozali bana tata moko bana ya mama moko mais soki ekomi obandi ko batino ba réseaux sociaux non na sa escroc et tout cela na sa escroc mais tata tout cela na sa grande famille asa camarade na yote asa moninga na yote mais faut ça la très attention biso bakimbangologue to finga kate même manda ndenge mona ki ikala na talisi eta solo tata kimbangu abota bana misato bande ko ekuma ki problème yo sa muzombo mais na yoko tala eske bano réellement penest que bazali bana bilaka bazali bana tata kimbango la weso baza pena bana bilaka mais ba deko tozala sérieux na makambo oyo biso to yoko sala ba ventir te katina mokili oyo to yoko sala ba ventir te tozoko yoka bango trop mais tozoko kipete mais premier avertissement si bazwaki oyo ezali deuxième avertissement il y a troisième so bazako yoka te on va réagir d'une autre manière. Merci mingi ndenge tolobaka tango nyonso biso tozali ba analyste spirituel. Émission na biso ezalaka émission ya polémique te. Émission na biso ezali wana pona ko accompagner mutu nyonso oyo azali koya na idéologie ya tata Simon Kimbangu. To accompagner ye de façon que ezala vision oyo bango bazali na yango, ezala connaissance oyo bango bazali na yango, ezala boanya to mayele oyo bango baye na yango. Tant bazali ko sakola kombo ya tata Simon Kimbangu, tant bazali ko pesa valeur na mboka ya Nkamba, tant bazali ko pesa valeur na mokonzi ya bule, tozali obligé ya ko accompagner bango ou bien ko soutenir bango na ba vision na bango. Yango tolobi na kati na plateau na biso tozalaka émission vraiment ya polémique ité, mais ce qui est vrai Mama Feza tozana conseil mon côté oyo tokoki peut-être koloba yango na public awa par rapport ya ndenge oyo bino bosali Mama Feza reproche na bino soki afingaki ou bien soki asalaki soki ndenge nini biso toyebi tosololaka pe na Mama Feza tozali na contact na Mama Feza sauf que tosololi na ete mikolo oyo tokoluka pe tosolola na Mama Feza ndenge tolobaka yango tata Simon Kimbangu azali na bana ebele et mwana na mwana azali na elembo na ye, mwana na mwana azali pe na vision na ye oyo ye azali na yango. Et base na biso nyonso ezali Nkamba et mutu oyo azako kamba biso ezali tata Simon Kimbangu kiangani. Oyo nyonso ako reconnaître Nkamba. Oyo nyonso akotia makolo na ye na Nkamba et akosakola Nkamba. Et biso tozala wana pona ko soutenir ye. Tosalaka émission na Mama Feza et tosalaka pe émission na bana bilaka. Yango tolobi toko créer plateau ya polémique ité mais toko créer toujours plateau moko boye pona ko luka parce que biso ba analyse spirituelle ezalaka kaka pe analyse te to orientaka bato. Mutu na mutu ayeba musala na ye, mission na ye, tosala yango ndenge yango esengeli. Parce que soki ngai na boaki miso na mission na yo, soki na boaki miso na vision na yo, soki vision na yo na mission na yo ezako concorder te na mission na ngai na vision na ngai eta mosusu ekopesa biso lokola koswana. D'où mutu na mutu azali obligé ya ko focus ndenge biso tolobaka ko focus na vision na ye et puis na mission na ye. Et tata Simon Kimbangu oyo azali maître
na biso nyonso ayebi esika nini akokutanisa biso nyonso na vision ya ye vision ya ngai te, vision ya yote, vision ya tata tuzolana te, vision ya mama feza te, vision ya mutu songolo te. Kasi tata Simoki Mbangu ayebi esika nini oyo akokutanisa yona ngai, yona mama feza, ngai na papa tuzolana, ngai na mutu songolo na vision ya tata Simoki Mbangu. Nde yango tolobi plateau na biso ezalaka vraiment pour na polémique te mettre ko luka pe de manière d'une autre to meka ko solola pe na mama feza to yeba mabe nini oyo ye azali ko reprocher bino et pour na bino reproche nini oyo bozali ko sala epai ya mama feza to conseil nini oyo bokoki ko porter epai ya mama feza par rapport ya oyo bino boyokaki ebetisaki bino libaku par rapport ya oyo ye asalaki ebetisaki bino libaku tozongiseli yo micro koko ne bomba vala omoni mamana ete biso penza tokolandaka ye mingi te mais akomi ko toucher ba point moko ezali sensible ezali yenge te sope bat baza ba chepeli to baza ko yoka ye akoya ko bungisa bana ebele ya tata Kimbangu ekozala yenge te parce que ayebi tata tozola te na mozindo ayebi yete ake kotuna ti et pas ya chef coutumier comment bo électronicien mutande ngwana asa scro est-ce que bilembo ya tata Kimbangu ezala kande ngwana si réellement penda akufaka penda soki akufaka penda est-ce que bakutana tata Kimbangu wana ngai komi ba point d'interrogation ebele ekomi ba point d'interrogation ebele il faut totaler sous mabi malamu ndenga za na église Kimbangu so bosa la très attention nani abengaki ba chef coutumier eza mama feza donc yozo apprendre biso que mama feza abengaki ba chef coutumier nazana audio ezaliawa ndenge ba bengaki chef coutumier la chef coutumier ndenge so pesa biso réponse ba bengaki président ya ISETA ba bengaki ye pona ko vérifier ou bien pona ko tuna par rapport ya nini au moins pona ko vérifier ya ironie ezali na ko vérifier na ndenge mutaza na ignorance ezali mais chef coutumier on a resma zaki mayele abi me mutu wana kombo na ye tuzolana aza mutu makamba ndengwa na te biso moko to yebi ye to vérifier famille na ye to moni kaza mutu moko penza ya bolingo ya solo bakota ki mai ale komi ono yete eza mutu batambola na yetala mwana tata Kimbangu akomi ko kende lokola nyoka te mwana tata Kimbangu azala ka bongo te soko lobi ye loba peneza ki ye mais ya bandi no ezala ki ye sikotanga moni ba réponse komi ba réponse moko sérieuse parce que tata na pesa ba réponse moko sérieuse abi ntinu no bozoko mona na bokeba biso moko to moni ki mona meso sikotango miko yoka ndengwana akomi ko changer maluba oh no yete ezali muto batambola na ye che musa sérieusté osa sérieuxté donc soki réellement osa pena mwana tata Kimbangu zonga na nzela soki omoni ya solo ntinu konga sana problème na yo mais pusana na ye kutana na ye ndenge mo pena ikala so bomoni ya solo ntinu konga sana problème na bino mais bo posana soki soit disant bozali bana bilaka bo kutana bo solola tozali na posa ya tout le monde kat na bebe mka to kangela moto nzela te ye moko mokambi kombo na ye tuzolana ezali na pluriel c'est-à-dire to lingana asa mutu moko ya bolingo yango moni tata Kimbangu aza ko salela ye na limeme ya nyonso pe makambo nyonso tu azali ko sala bandeko résultat ezali 100% nandenga ke na Guadeloupe nandenga ke soki wapi tata Kimbangu sa ko tinda ye mission nyonso ezali ko kokisama à 100%. Yango momenti na kosala marche en arrière pour nous expliquer makambo ebandaki wapi ekomi wapi pe nini esengeli to sala lisusu pote makambo ya Congo e bana kokende liboso batu nyonso to basepela parce que victoire bietumba batu muke mutu bakobundaka mais victoire eyaka pona muto nyonso matondo mingi victoire eyaka pona batu nyonso bitumba batu ba e babunda bitumba bazalaka ebelete ndenge tolobaka tata Simoki Mbangu aya pona biso banso mais anyokwama ye moko oyebisi biso ete koko ne bomba vala okozonga mukesima pona kolakisa makambo yango ebandaki wapi pe esika nini tozali kokende kotambala moko yebisa biso parce que tozali na ngonga mingi te makambo yango ezali makambo nini pe ebandelaki wapi ingeta donc na tikana 4 mois rapidement pour peut-être na kota kamba moko peut-être ba comprendre le 5 octobre nous surtout bandaki na le 5 octobre le 5 octobre to bandako benga ntinu Congo tuzolana tata tuzolana parce que rwana ba introniser na nute
Le 5 octobre azako kita na mboka ya Kinshasa ba chef coutumier surtout ba ke koyamba ya les 4 ko ya Congo, c'est-à-dire Bangala, Baluba, Baswahili na ba Congo. Ba ke koyamba ntinu te tata tozolana. Parce que bazui ba vision que o azali koya azali lokola Moïse na bino ayepona ko sikola mabele ya Congo. Bokende boyamba ye et poso ya léopard ezanga te. Botandle poso ya léopard parce que azali mutu moko ya kosakana te. Le 5 octobre, chez quoi na 22h ntinu Congo à Kitaka na aéroport ya Njili. Na présence ya ba chef coutumier otobengi Iseta parce que ba chef coutumier ba comme ebele moni mboka ngo ya Congo ba koma ko panza bango pona ni lokoso ya mbongo. Mais ba oyo ba vrai chef coutumier baza na Iseta ba o balobi te biso to kolanda bosolo parce que mboka oyo za konyoka mamingi to boyi makambo ya niamu biso to lingi to landa bosolo yango omoni ete solo bato ya ba chef coutumier ya Iseta na za kolobela bangonde bakene ko yamba ntinu Congo tuzola na Sakibanza ngiangalele le 5 octobre. Le 5 octobre na bake ko tika ye na hotel. Na hotel ekisika ko lala ba monite Colombe ekita na chambre ya hotel ya ntinu Congo e fanda wana ti asisa ki ba séjour na ye. Colombe zalaka wana. Yango to bisa ki bina solo Colombe ekita pa ya Yesu kuna o ya zulaka baptême. Kete oyo mwana nanga ya molimo boyoka ye bo landa ye. Confiance nanga nyo surtout eza pa na yo pepa na ye affection nanga nyo surtout eza epa na ye bo landa ye bo yoka ye mpote bo bika batu nyo surtout babeta ki maboko me bakoko na biso moko te bazala wana temwe moko te ya moyindo azala wana me tolanda makambo na pe totosa yango siko oyo bandeko tata Kimbangu akaniseli biso atindeli biso ntinu Congo Colombe batu bamonya ba chef coutumier bamona ngo na miso boye ya face à face kasi batu baza kondima kakate Nasako yebisa ikala na mama feza balanda malamu. Esili wana ba chef le 6 octobre ba introniser ye ntinu a Congo, c'est-à-dire moponami ya Nzambe. Roi oyo Nzambe aponi. Ntinu Congo yo ba isa le roi oyo Nzambe aponi. Eloko na fu batu ba yeba yango. Nasako ba isa makambo ezali vérifiable. Ndeka ba bengaki tata Kisupa et baki no benga suba vérifier parce que si après c'est une réponse wana et souki saki bango ba suba lobito no pourquoi pas ngai biso pe totinda ko biloko lobi oh soki bo sotinda ka biloko pote bo convaincre nga mais ça ma mingi o eza bilembo ba koko batalisi biso ya mo bonite to bien ki en tant que ntinu Congo eza biso te eza ba koko bango mo batalisi nkamba pe alobi te muto na boya na enga mo pe na fiongolo la ye bien soki ye to ezali yete le 20 octobre na bureau ya tata Kiangani ba chef coutumier na quelques représentants et église kimbangiste tata Kiangani alobi très bien bande ko esa makambo biso to ya ko sala ba jete et ils ali plateau moko ya analyse spirituelle tout est vérifiable eza makambo te so biso to fabriquer ngo te parce que tozo ko landela nyos le 20 octobre 2019 tata Kiangani azuka ka chapeau ba latsaki ntinu Congo yepe azui apesi yango bénédiction pe azong sango na mutu ya ntinu Congo alobi boye bolanda bien chapeau oyo mutu moko te ya mokili akoki kolongola yo yango telema sala musala na yo bande kontinu Congo azwaki nguya ya bakoko wana tata Simo Kimbangu Kiangani biso to benga Simoto to benga tata Kiangani. Vous comprenez? Apesi maloba na ye yanguya. Bino boza ko reconnaître tata Kiangani. Ah mais comment? Mais tata Kimbangu aloba bien epa ya ntinu Congo. Nyonso oyo ko sala na vie na yo. Koko nanga wana kuna il faut ala bien informé. Oyo ki e bandeko akotosaka. Ya moni BBMK biso tokotosaka oyo tata Kimbangu asako tinda biso to sala. Soka lobibo kene na nkamba, toko kene na nkamba. Soka lobibo sangana na nkamba, toko sangana na nkamba. Soka tindi biso na Guadeloupe to keipe to sali misala, batu na Guadeloupe basepeli batu kaka oyo yo somona basako chaka ka monoko. Baso comprendre susu te, mais makamongi komi ndenge nini. Mais komi boye ndenge nini. Pourquoi pas biso? Jalousie. Batika biloko. Matondo mingi koko ne mbumba vala, matondo mingi koko ne mbumba vala to pesiona no mela mwa soyi. To landana no nzembo. Nasima nzembo
tokozongela yo totuna yo mituna oyo outi koyebisa biso par rapport ya ndenge ozoloba Guadeloupe. Parce que dans les cilités, photo consulé tout au comme na Guadeloupe. Na Guadeloupe okoyebisa biso soki tozongi okoyebisa biso Guadeloupe tinu tuzolana akendeki kosala nini kuna et puis nani atindaki tinu tuzolana kuna et puis musala oyo ye akendeki kosala eske aresisaki yango ou bien aresisaki te tolanda nanu nzembo régie à tout à l'heure makambo batei biso na tongo malamu nde solo tosala attention tolanda pamba te tokutunama na mikolo mizele kuya sokota bakupesa biso matuna toyibi te ekupesa biso lisusu soni malamu nde mwana ayiba tata na ye azalaka pauvre azalaka riche ndakwa tata muntu akuyibaka yango mwana akukokota na bashambre nyonso tu ya tata biso tozali bana papa Simoki Mbangu yo na ngai donc tokukokota na kati na chambre papa toyiba eloko nini ezali kuna na kati na tata na biso esika ye alalaka esika ye asololaka esika ye aliaka mwana akuyiba meme esika kububula biloko na ye mwana akuyiba pamba te ezali ndako na ye biso malamu nde toyiba tata ndenge nalobi ezali ntango na yo na ngai tobenga makaba makako papa elebe alimbuli lelo tobenga mibato ya solo tozali bato na mayele basava na biso totundi kasi tokosalaka eloko te pamba te tobimi nano na molongo wana banyama te soko babengi biso ya makaku pamba te différence na bato wana pamba te bango bakosala eloko te ya solo biso ya kotunga bandako soko tomoni ndako kitoko tokuku kambata plan wana totungi mais esima ezali mabele na biso malgré bato na mayele totundi kasi soko mondele asali biso sima te moye te biloko ndenge na ndenge tokukusala yango kasi moye ezali te na ntina nini eloko ezangi biso yango wana nde toza koluka tojwa si epesamani na yo mwana papa Simoki Mbangu yiba ndako na tata na yo alingaka nini tata na yo alingaka nini te tata na yo alalaka ndenge nini kolia na ye ezalaka ndenge nini malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso me apesi biso bacondition boluka liboso bokonjina likolo maso makopesa mana biso likambo yango ezali monene ezali tellement éloquente po ate toyiba volonté na tata na biso solo soko alubi toluka liboso bokonjina likolo maso makopesa mana biso ezali liseki te me mingi na kati na biso tomoni yango liseki mpona nini ntango esi eleki na mikolo ezali boye heureusement nzambe azali na patience soko azali na patience te nde asilisi biso matondo mingi ndenge tolobaki tokozongela yo juste na motuna wana mikolo elekaki oyebisaki biso ke ntinu tuzolana akozala na Niger e akenda conférence esalemaka kuna maepe maleka kuna oya oyebisa biso opesa biso compte rendu ya mae malekaka na Niger et cette fois-ci ntinu tuzolana fallait akende na beta na setan romaniame wana parce que pour confirmer maloba tata ki angani alobaki tango batelemisi ntinu tuzolana na nkamba mbala moko some ya Niamey eye na Niger kuna ntinu Kongo akiti na aéroport Colombe kiti eza bilembo moko ezoko confirmer
maloba ya tata kiangani tangu ntinu Kongo ba pese maloba na kati ya some wana marabu azali chef coutumier ya Sénégal atelema na miso ya batu nyonso to bayeba ni ntinu Kongo te et puis ça m'appelle na Congo te ça m'a kuna na Niger bayeba ni te chef coutumier wana yo marabu na ya Sénégal alobi na salle mobima labete oyo azali ange par rapport ya maloba ya chef coutumier ba chef coutumier alobaki oyo azali Moïse. Mais le chef coutumier alobete soli oyo azali ange nzambe atinde biso na Afrika toyoka ye tolanda maya ye nango parce que ezali motuya ekobikisa Afrika pona ko confirmer maloba ya tata kiangani telema sala musala na ye koti oyo moko te kolongola yango bandeko tozala série matondo mingi na confirmer sika wana matondo mingi wane salemaki na Niger OK olobeli voyage ya ntinu tuzolana ya Guadeloupe ingeta tokota sukona yebisa biso na mokuse Guadeloupe eza wapi parce que bato bazo mo yango to kombo yango ezobima lokola kombo moko boeza na mbandaka ou bien kombo moko boeza soki wapi avant tokota na mission nini oyo ntinu ayaki kolakisa aya akineki kosala kuna Guadeloupe eza wapi ya Guadeloupe ezali ba île ezali côté ya ba Haïti ba Jamaïque eza donc eza ba millions na eza esika oyo ba mema bankoko na biso depuis ba année je crois 1700 1800 bakenda ko memba bango na ba île wana po te bakenda ko sala misala moko ya makasi kasi avant bakende ba pesa bango promesse solo ntino akoya kokangola bino na souffrance oyo bino boko subir kuna ntino akoya ko libérer bino promesse wana bango bazalaki ko témoigner que tozalaka na promesse awa ou bien ezali parmi peut-être ba bilaka oyo ndenge toyoka tata simo kimango atika bilaka ou bien ba prophétie oyo ba pasteur na biso ba lobaka na Congo ou bien ndenge nini bino boyebi ete promesse epesamaka ete ntino akoya kokangola bino omoni naïb ça toujours ba passer moi ba passer bango ba kokoma wana te bango ba bika makambo ya Yesu na Israël basuki wana ba passer o wapi quand ba passer bi passer o baza na mboka ya Congo na bango makambo bango ba yebi yango te donc olingo ba biso makambo ya libération ya Congo eza ko concerner ba pasteur te mais nazo so ba passer bango ba yebi kaka kete Yesu akoya aya ko enlever église bato ba ko ne likolo et puis Yesu pe kaka wana oko biso to soko zela Congo ya sika ndenge tata kimbangu ayebisa biso osoko mona ba passer makambo ba yebi na bango te koko ne mumba vala olingi koloba na biso makambo ya libération ya Congo etali ba pasteur te mais ba passer nazo ko confirmer que ba sa ko zela Yesu ya ko so bango bakine na lola ba yebi yango te ba yebi kaka Israël ba yebi kaka Yesu akoya et akozwa bango et Satan ba ko kanga ye mila ba ko libérer lisusu après c'est ce qu'ils sont matondo mingi c'est ce qu'ils sont ba yebi eloko te matondo mingi koko ne mbumba vala asako waya asako tepata pour aso comprendre te lokola ayesika esengeli batalisa ye botalisaka ye yo solaka na ye talisaka ye makambo yo na batata na biso bayikala botalisaka bango parce que bayesika na makambo bayebi to moi pena baso maîtriser pena makambo bien te esengeli batalisa bango biso nyonso batalisaka biso tala boye ali bandote bandiko ya tata kimbango bandiko se manifester tala mwana saka boye c'est comme ça mais bango bayeka mbala moko mais ce que muto kufa ki me faut ayiba makambo très bien ce qui tata kimso bakuta na tata kimbango mais tata kimbango faut ayiba makambo très bien comment baza ko talisa bango te makambo ntinu konga za ko sala comment baza ko comprendre bango te mais c'est sengote ce qui makambo zo ko maîtriser te tuna bayebisa yo bino ba utela groupe de prière kuna groupe de prière bayebi makambo te bango bayebi kaka Yesu akoya akomema bango na lola bakeyi oko biso tozoko zela Congo ya sika avec tata kimbango attaque mokonzi c'est tout ndenge tolobaka koko ne mumba vala yebake makambo oyo za koloba pasteur mukuna pe aza kolanda yo parce que azali moko ya ba pasteur oyo atelemi pe lisusu pona ko pesa ndenge balobaka éveil patriotique toujours landaye na ba réseaux sociaux makambo ya libération ya Congo pasteur mukuna pe ase akoti yango mais tokokota kuna te parce que tolobaki yango émission na biso ezalaka émission ya polémique te tolinga kaka tobeta sete pamba te yo moko mutolobi yango ete makambo ya libération ya Congo etali nango ba pasteur ete parce que makambo na bango mingi ezali Israël Jésus Christ Yesu akomata mais oyo etali makambo ya mvuluzi kimbangu na libération ya Congo
wana ezali makambo ezali na charge na bino bana bilaka. Mais tout là ba passer ba koyebisa yo très bien. Bango so tu bango kimbango azana ba koyebisa ka bo aza mosali moko boye aya Yesu atinda et puis biso tozo kozela Yesu aya kozo biso bakina lol. C'est ça tout là bango très bien. Biso awa tata kimbango biso te biso tozo zala Congo ya sika. Moko nza kozala kaka moko eza Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te. Ya solo. Lisanga ezali très important. Et après, c'est le qu'on y nous revient. Pamba te di kambuana nazalo kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko to senye na bisu bulimbisite 0/0. Aussi longtemps liaison spirituelle na bisu ya salamité ezali vraiment pamba. Mpasi na bisu kusela te. Mais misoko binu nyonso tout bozali awa. Bozali université. Pas de trouver solution na problème o ezali kosala place na mutu mwindo ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali kuluka.